À côté de pour se tabayer glisser au coin boucan likoya les c'est Karine. On m'a quand se tient dans les casques à poster pourquoi? Parce que bah te belé votre canne sonne. La place pour ça conseil bien autant soit nous beaucoup taki bo fingo zo so yena gel bazonga ni moto. On met ma micro kuna au tara sinte pas tenga marabo. Et c'est là lango. Naza nga na internet naza bien na mutu nyonso na mokolo na mwana mokie naza na bango a bon état bio olangi malgré ça la bablo on est discuter so mona nga na bio olangi avant de clasher lenga non tout solara bien tout zara bien Yvette Kalombo c'est la famille Karine c'est la famille dans bato nyonso ya YouTube na bango bien que bato musu na kokala ngo so sa bango te parce que na boya ka bêtise na boya ko pe bango terrain mo bo pesa ni bonjour le bazo moya ko vanda finga yo wande bat na tsala nga musika non to sala ke to solara to e banité donc to sala musa mon internet mais to ko na place moi bonjour en passant to leki pas tu fina ken piana boko ta maram na bango te po basi baswana babeba na ngana omba potongo to kena makamo a jibe zaka na kotana boy to komi kuna boy to yebi ke pacho fina ken na ken piana ba osola te omba yo benga yeka mbongo yeka bandoki to tel to ba oseka mo na sima toilette ba kabola mbongo so so bilo ko take eza bato mususu baswani tika bango parce que ba kabola te ba obeba na te Gel Karine a sœur Karine a sœur à Gel pas a sœur à Karine c'est la famille déjà au moins na koma tam so ki likam na nga bo na tout na nga yuti na tout no poani to battre la fraternité nga pe na parfaite Vanessa nga pe na mutu ko betsa pe mutu super libaku so na betsa batu tam susu 3 4 libaku balimbisanga pourquoi pas nga pe so mutu betsa libaku mbala mo pe na limbise. Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à suivre CL News TV, mon pépé Asika. Merci à toi, Christelle Arose. Merci à Papine Zola Meso. Merci à Rocarmi, le mignon garçon. Merci à toi, Peter Tondingi. Merci, Nabé Soboza, toujours branché, particulièrement toujours sur CL News TV. Merci aussi à toi, Claude Kalala. Merci, Nabaïno Sobabi Balou Babakoti Mambongo. Ça fait toujours du bien. Na Arnews Amkonalelo, tu es un baby no invité, mon aîné. Donc, mais Yaya de moi que je respecte beaucoup, Bunes Mbembo, avec elle on va parler de tout. On va parler de sa nouvelle site Naezo Kekito Komakasi. On va parler beaucoup plus en détail. Ndenge Zala Kaka. Merci à toi, Hermax Tadi, na caméra. Merci aussi à Gola Mayala. Montasala toujours image toujours bien montée et la qualité moko parfaite. Merci à vous. Restez toujours scotchés et branchés sur CL News TV. Là, je dis déjà bonjour Bines Mbe. Bonjour Vanessa Moussao. Non, mon maman Christelle Loupon, on a mon vieux papine Zola Meso et ma micro penza la lingette. Mais le col là, il a respect en mon aïe. Pour micro on est comme keba bah nous soit autre micro na sima pas le que le cambo Christelle master nanga oza site na biso to banana Christelle Kala donc so likambo nyonso ya site oyo en tout cas tant dans ça ni nautica parce que Christelle c'est une fille bien on a tika pour jouer même pas de problème et puis son mari Papine Zola Meso o pe akuzora ba téléphone na conseiller en tout cas et penanda kunanga awa penata ba bi on sala te afuna sala parce que zanda kunanga merci pour l'invitation. BMTV et Kindengeni. Voilà, BMTV est bien, ils sont vraiment bien. Mais malgré caprice, il y a technique, il y a technique, ils ont caprice dans il y a un moment où ils ont moins 5 000. Mais malgré on a 5 000. Moins 5 000. C'est déjà combien de mois? 2 mois. 2 mois, 5 000 mois. Parce que là, c'est une année, mais on a 147 abonnés. Donc, ah ouais, ça m'a ramba concurrence loyale. Les gens qui sont naïfs, font la paix, font la salle, font la batalanga. En tout cas, niveau là, on a excellé, mais on retrouve maintenant 10 000. Mais l'on propose, Dieu dispose. En tout cas, mais quand même, merci d'avoir abonné, chérie, nanga. Ils ont payé des choses, tu es fan de l'anga, des bâtonnets 5 000 pour la côte, ça émission vraiment régulièrement. Tu as moi d'espace, maintenant pas technique, mais moi mais tout pas si trop, mais quand même là, bango tout ça peut ok, kamalam, il y a un BMTV 5 000 abonnés déjà. Merci d'avoir abonné, chérie, nanga, parce que là, on a de quoi bâcher. Ils ont quoi les sano donc nanga moko na limite que tu comme attendre étape autocomi mais ne ba travail non se mettra salaire nango zaki ba abonné nanga ba fan na ba fan di wana on ba abonné nyonso BMTV ou le bango ba peso ka
bapesa nga confiance bamesaka kopesa nga journaliste na bango ya sans buzz ya sans clash ya sans makambo nyonso te mabe tosalaka kaka mosala mpona bango en tout cas bango nde basalaka nga confiance mposo basali yo confiance te ata 1000 ozwa te so bayebi ke basala confiance no moto bozobata 1000 ozwa te so omoni ke baza bakama bayebi ke non fille wana asala mosala ne bien tolingaka ndenge nini nazalaka yango moni baye kotondela nga wana donc gloire à Dieu napesi nzambe non merci parce que soki apermetaki te enge ezala bongo te lokola apermetaki yango moni toujours mata et puis na babone chéri na ndenge ozobengela bango pardon nalova bango mes abonnés chéri mes amours bango bafin ka makasi balanda ntina privé so bayeno na commentaire oyoki te bayeno mpe ntina privé toliki koyoka tozopekisa loko bozoyoka te balobana longola générique na longoli toliki komona générique wana te na longoli naliki komona eloko boye te balongoli donc natambola selon bango neti mikolo babisaka toliki koyoka bamission polémique te sala mosala nono bando osala liboso nayeso otolanda émission tosali na Franck Stemai sans polémique sans kotonda nakenda ngo na ndenge ya professionnalisme mpona kosalaka babone chéri nanga plaisir Binet Bembo Babi que bino de boye na internet mais malgré babi internet ngo nde bo se plaindre aka bo bino bato ba estika bo respecter bino te musala oyo depuis ebandi mo mutu mo bandi lobi azui pas clasher le na internet aleki na micro lobi pe mabe mo quelqu'un mais ezaki bané mo 2017 tout monde qui peut que bato bande ko se plaindre trop que internet makele le bambutu butu mais tout monde 2019 eye sous moto ko sakana te olobani par rapport premièrement yakolo baboye mutu pas clasher le il faut payer couloir Vanessa na biso mutu pas pour so baki bato musu ba ese ma clasher le biso batakala pour mutu clasher le nga bines fona pese couloir nga la vanda no so mona ba clasher nga à part ka clash mo relekela nga oyebi pese sila ba clasher nga te pourquoi pona naza sainteté na parfaité na yebi ndenge no fanda na yebi nanda ko so sa na yebi nanda ko approcher pour le ba finga nga te le ba sela nga mission te so na mona nga moite mifona tikala pa nga na ndako na fandi po mutu clasher nga po mutu aleka na YouTube finga nga c'est que nga ne na pesi accès so pesi mutu accès te bato ba finga bato pourquoi ba finga nga te pour na pesa bango accès te so yebi ko se respecter na ndimi tata mutu afinga bato na YouTube ayo finga non faut pese couloir soit yo bandaki ye pas tomboka ya zongselio so mutani na couloir tena limite mutuma kolala la mki mama no finga nga olobaki omela biloko ya makasa mutu ozo finga batezu ezui mutu pe na raison naka osali elo tala mka na tonga no finga non soit to bandaki ye soit to salaki bisomo bokela ke jeton ye pa yo zongisa donc yango biloko to zonga to combattre ngo eza vraiment soni et comment na ke ko vanda lelo ko swana o ya swani eza nango kitoko te na YouTube to sande musala de juger biso na pesa ba clash wana ezo distraire biso na pesa avancer ezo kanga makala ko finga moyo tala liboso eza te moyo ya na ba parce que YouTube faut ko créer internet eza faut aux un esprit ya créativité na moni kuna ngambo wana kuna mutana etela salle bo ngapi funa ya ngona ndenga bo so oza ba clash ozo ata réfléchir te ozaka wana lelo maboko ne comme un sur YouTube alekaki kuna alobi nini yo alekaki kuna alobi nini là yo les temps on ko répondre ozonga sima moi que de bosso ezate eza ba distraction oui impression na nani par rapport à réconciliation les comme réconciliation Jaël Show Karine Mokonzi na ba guerre nyonso biso to yebi na internet mais to moni ezubazo tchongo na ba page réconciliation bon Karine Jaël ba bébé Karine Jaël ba bébé lata sur ba est-ce que son mona Jaël ça émission clasher la Karine banda makamono se bande so mona Jaël bon tala non va au lobati est-ce que son mona Jaël a une émission ma clasher tala émission Jaël ça pas Vincent Chiluzi on comprend que Jaël na Karine ba bébé lata on doit protéger toujours motune yo so mona Karine ça l'émission clasher les Jaël soit ba live non ça clasher Jaël exemple qui pire mususu o eza batu musu bazana bazaba so to kobe rondeni baza ba inséparable batu so bazana bokoko na baswani sikona neti patch yo fina ken piana bokota maram na bango te po basi baswana ba beba na ngana omba potongo to kena makamo a jibe zaka na kotana boy to komi kuna boy to yebi ke patch yo fina ken na ken piana ba osola te omba yo benga yeka mbangu yeka bandoki to tel to ba ba oseka mona sima toilette ba kabola mbongo so bino bokota ke eza batu mususu baswani tika bango parce que mon cabolaté bon bébanaté Jaël Karine a sœur Karine a sœur à Jaël pas à sœur à Karine c'est la famille déjà au moins Karine a posté na page parce que bato on est sur côté moi tu vois comme son makamnyo c'est ma côté pour Jaël la Karine sur ma bébanaki au moment la Jaël on ça ba clash
Karine pense ça ma clash. Bon malgré ba fanda silence. Dans moto aza ma yele, anga comprendre que bato mande ba fanda silence ba ko lo banate pa bato belé ba lekele ke ba sebe émission mais j'ai là lo baté Karine lo baté c'est que lo moza kati. Mais si ko to moni bato be ba diembele na sima likambo yango. Badiemela sima kambongo babenga ba mi bengi ba charge à Karine mais tout le monde peut Karine mon compte sur ba photo équipe afile rasu ba photo équipe nationale ne bazaki ensemble a tchongo na page nabi on est la famille c'est la famille donc okolo bani par rapport ba te belé ti lo ba comprendre Karine mon quantité Karine azala mayela mboka on a benga okoko na so pe ya so na manolo ba kono so ki so tali m so cousine so mo abi moi no azala mayela mboka moni mona za na mayela mboka otala bano ba uta mboka ne baya Kishasa auti Kishasa ye bino bola tamno ba talent soit pa no mona vanda nene osani ba misana musana so ko sala o mona batu musu ata senga sa otambusa tama ya otambusa bano ba uta mingi mboka après une année 2 ans moi comme muto comme ba boutika comme na mbo ana mayela mboka kana na mayele ya mo Karine akotia no pour se tabeyo glisser au koyo bukan likoya lekinai c'est Karine o makamono se tient dans les casques à poster pourquoi parce que bato belé botika na soni na place pour ça conseil bino tam so musu bokota ki bofingo zo so ye na gel bazonga ni bela bato pe ba diembela na kama makamono se tient dans les kaso ye na gel bando sola on ne sait jamais makamelenga ba téléphone ba tumuta yebango azate ba odie ko panzana oh alobaki ba alobaki donc alors mutune so so mo likamba te peli moto garder bandier bano nengo kota ngona keba soit pesa conseil pour les ba sola botika na soni parce que ne ba solo libongo bato tika na so pe bakanga mete bando sola na bango Pano sola na bango. Sola na bango business bembo babi BMTV offense mais habito benga ba patron te na ba patron na boyango responsable ya BMTV donc bo wela ni na Pamela Cheko. Ngala Pamela Cheko. Non, il est oh Pamela Finga. Tire ba no tam so moneli kamo besanga finga. Oui bo wela quelque chose déjà entre bo wela. Non wela ni lote. Voilà, on m'appelle des fois fan Pamela. Vous avez bien pour sola pe. Pamela Cheko là c'est ma copine, on benga même atta siko yokato sola. Non, ngabi ke ngala Pamela Cheko to beba. Non le bien. YouTube kande makamwele. Pamela Cheko to beba te bakosia. Yo binga za makambo wana te. Na Pamela Cheko to beba te, c'est la famille donc c'est une copine. Na pese mambo te beba sur landanga depuis 0033. To beba ngala Pamela to wela ni non. To beba ngala Pamela to wela ni na Kishasa ngo to beba na te na poto ka to beba na. Yebi non ngala conflictualité. Nazala mutu mo belanga nazana batuka bien que yo moto zeno conférence de presse mo ndé bat mo bela belanga OK na puis OK donc parce que ba moni que oza mutu mo za no problématique te mutu so bengo mutu so sola ngala ndimiti so pa melaza likamlanga ngala nanga tamsu na PV même ça komelinga mais na moni WhatsApp nanga na eza normal to sola bonjour papa ça parce que ngala makamna on sait pas na makamne bela ça to ko fanda kaka te que to sola non et puis ngala comme na moi nanga BMTV fona lukana beaucoup là za la bien azana no bien éduqué atenga maté donc fona tele mayele makasi pour azala bien alors il y a un temps sur qui m'attend et puis ça m'a été au sol sur la bateau sous mais là Pamela Cheko là à bon état si ko bato belé ba sepelité na réconciliation oui bien il y a équipe nationale réconciliation on a bateau ba diembela gi na sima Karine Mokonzi ba sepelité pour na réconciliation yo kozongela bango te ba très boena bo ba cha ba commentaire inutile on a bateau on a été Vanessa to évoluer ma solo question monsieur ça te to évoluer bon on a bateau on a été au moins ka bateau ba ya ana ba fini bateau pe ka ba ya robeta sous ma boko to na biso na même bateau ana o ba ya ko comme social misala kitoko bien parler o lobi kitoko ka yo na pe so baluka lisusu so ça le mission soit fini bon on a bateau on a été ba benga ba l'homme de la rue batemilo baloba bazora iba comme si bongo et comme il fait ça sali buzz mon boy so batali business mbem a te le quoi to iné tout ça les gags et comme il y a ba gag bah c'est le gag mo bazu mutu mo comme si ba se déguiser ba au business mbembo on répondre peut-être Cynthia Kapache Cynthia Kapache buena ce genre de choses est-ce que ça a vraiment une importance la valeur na kata musala na autant répondre tout à l'heure autant le balanga ils ont une première question mutu pas zoata au selo bablo kana so faut pese couleur na solo bango erno surtout Vanessa Musao on nga la pese couleur to sela nga gag o le ko répondre na selo bazana ba terrain na bango bani attaque terrain no so ya ba terrain on était toi na terrain balé toi na terrain mabele normal toi na terrain pelouse toi pe na terrain banzube o muto so so bi ke so na kota na terrain yo ba kota ngo papa mbate biso so kota lo ka ba terrain banzube oyo kota nga neni po na pese yo arseti
terrain nzube mino sokota ngo keba est-ce que biso to ba terrain banzube yo moni lelo to fane na YouTube oyo ba finga ga biso te ba sela biso biso te poto ba ndenge nini na ko se protéger ndenge nini na ko mitambola ndenge nini na ko ma bêtise toza mibali toza ba famille to na ba yoso OK tam so ko protéger ta image ya copain na yo ezala quand même bien pendant na balité na ko ba ke za mobile na ngata za copain na nga donc na sala pour protéger pe image par rapport entourage ne pe bike moi si na nga mobile na nga et tout na sala pour protéger j'ai pas dit que je suis parfaite mais na sala que fort que ma be wana et atteindre nga te simba nga te eza lokwa na oleka la nzela bato babeta bala salité nati pembe po bala na salité zonga ne lamba te ne la lati bwe oyeba ne noke coin ndenge internet eza so lingi salité no kanga mona nzoto te yeba ndeni ni otambola eza déjà Binès Bembo babi altitude mon pe le bi fabrication. Non, même pas exact stratégie. On a expliqué que la personne d'âge, ils allaient c'est ça qui me colle. Nati bodia pembe na otambola bala mabeta bala la nzela. Ce qu'on balle wana so ezunga elamba esani et comme saleté ce qu'on faut balle na ezonga te na sa neni funa kende point qu'on tambola pour balle na etikala kana buzoba na bango terrain et simba te dans le sens wana entretenir une bonne relation na ba finir sur internet parce que dernièrement moi ba né passé tout mon moi ba lacune ezalaki na ba sœur na yo bobongisa lakini neti na nani parce que ba sœur ba tout combien ba copine na wana na ba lacune Langi Cynthia Kapachi Aïcha Koko je peux dire Karine Mokonzi Yvette Kalombo Zef ozo entretenir on ba potongo on a problème na motuté hein mutazayani na moi problème anomalie mikemike oh yo poki notia micro ezala Cynthia parce que yo pe na inoro parce que on me ma question na moi ba bêtise kuna parce que bino ba ko stimuler ba po muto atenga mela mutu on me ma micro kuna otara Cynthia pa tenga maramo c'est là nango nazabi ngana internet naza bien na mutu nyoso na mukolo na mwana mukie naza na bango a bon état bleu olangi malgré ça ba bleu ne ba discuter so mona ngana bleu olangi afanda clashelenga non tout solara bien tout zara bien Yvette Kalombo c'est la famille Karine c'est la famille dans batu nyoso ya YouTube na bango bien que batu musu na korango so sa bango te parce que na boya ka bêtise na boya ko pe bango terrain mo bo pesani bonjour le bazo moya ko fanda finga yo wande batu na tsana nga musika non to sala ke to solara to e banité non to sala musa mo internet mais to ko na place mo bonjour en passant to leki dans batu nyo sur internet en tout cas nga moto abuki nga na ennemi na ye allez ka sa droit de réponse nga ne ma motuté nazala nga enema moto na nga bon etala moto nyoso na nga fimo na nga na succès te na nga na base na nga kande na zabu mais batu na nga na pe balinga nga kande na zabu mais tout le monde pe posana na moi ba ekiri na solana oyo ekiri na sens te ke bo sali mo elo club na bino mais bo sola mais tout le monde a Binès Bembo aussi retira au comment vraiment musika ya ba bêtise au comment eloni sala que oza musika ba mankaka yo ba lobane lo be mo ishokaka yo yango lobi non il faut na éviter vraiment na sala ka bébé na nga BM pour mambo ekiri netini nazala non Vanessa batuti moi me partager parce que ba musu to partager JT bo to partager ju nga nazala non mutekiri te na solana batu bien na ce qu'on est ni nga pour comprendre nga faut amuto fa na nga to même la famille na nga bayebi nga za batu musu na rola mkato journée mama na sosi nga ndako mbate wana c'est moi na la muki na sosi nga mutu te mutu afanda na nga yebi abike mutu no so fanda na nga proche nga bike Binès za muko so afandi o so sone mutu te ce qu'on a linga elo quand me vona no pas noter pour les yeux na préférer que na vana en tout cas nga vana na consommer penda kunanga nga na consommer nda kunanga na kina na pa batu difficilement nga na ko beta peta msusu et dans ata même ma famille na nga mona ko beta tamsu 3 mois na mona na tana mambo famille na nga c'est moi parce que même dans ma famille na so problème eza tout ça ka YouTube te même la famille on a de kono boko so na boko ça peut tirer mais eza partout ça na YouTube te et on mona linga ko consommer trop ndako na vanda trop ndako la muki tam su journée mo basona na tournage te na vanda na ndako na sema kamelo surtout so poko ekoki era prière ekoki na zui bible na kele la ba passe na pa nzambe po na la mutono kele la ba passe na te non na zui na vite Vanessa na luka na la mutono kele la ba passe na te so ka pa nzambe o azala mutono tongela ngate pas tant de kono so le les passe au benga sunde comme su exception que ça problème na kele la ba passe na ministère mais so na sisi na so ndako na fin na YouTube est bien mais soko ebi komi batela oza na problème na batute na so vérité mais c'est quoi bato bazo finga ka toujours bazo kota maka parce que
likambo po epela moto so nayebi ke oza un problème il faut kana loba na salelango maman na analyse est-ce que ça la ça ka obligé moto asela moto analyse par rapport à likambo quelqu'un bato nyonso baza mitema moko te Vanessa Musau moto so aza motema pardonner moto so aza motema pardonner te moto so akoleka bafingi ye l'émission azongisa te mais moto so bafingi kaka na 12h 4h po bianga micro boyelanga micro non pour dire que banyonso bato baza mitema pio baza bato bala mitema neti nga nazali moto motema moto nga nazali sona koli na likambo na ngai elalanga te elalanga te donc aire nyonso fona lamuka na lukona kotuna soit nazwa na téléphone non en tout cas Saint-Esprit bobuka moto nakoma tam soki likambo na nga boye natuna na ngai yo te natuna po ani to batela fraternité nga pe na parfaite Vanessa nga pe na moto nakobetisa pe moto mosusu pe libaku so na betisa bato ta mosusu 3-4 libaku balimbisanga pourquoi pas yanga pe so moto abetinga libaku mbala mo pe na limbise omo natuna te omo apeka na ye to so la pe bien mais tam mosusu na likambo mabe po na nga to lie pe na lekisi yaya solo na 12h na tuna 13h na tuna 14h na tuna petit wapi yaya na ndo tuna kati wapi non moi que nayebi ke Vanessa ko to loko adoba na nga boye ata to so la to lia c'est que makambo na nga boye na yebisa su Vanessa te na protéger yango ezala rapport na nga moko ko avancer ka bongo yaya okokanga makana ba bêtise te non to babaki une année de plus neto fête anniversaire ça que l'année passée nazaki fille ya buzoba nazaki fille ya ko silka nde na fête anniversaire boye na komi mutu mususu anniversaire le 16 juillet, le 15 juillet, 4h, non, le 16 juillet, 4h du matin. Maman, elle me soit bien. Alors, elle a belleté. Alors, elle a 3 makambu. Mais makambu, la journée, elle m'a dit, et ça, elle m'a dit, na oulela. Na zong c'est l'autre, na oulela. Atali sanga vie. Bato no soyebi nga que chaque année na fêtaka. Mais nous na fêté été. Na fêté na kokaité na bino na c'est la nom maman so ebisinga et ça là est mo bien et quand ma finga et quand dans autres côté Vanessa eza bato so ko za finga le 2016 finga et les qui l'ont bo filmer ka pa ko solola au même ko bo solola yo domner mutu wala o domner parce que il y a sa finga yo tam so c'est malamu te to bo so yo o domner pour anini il y a moi comme la complexe mo be devant yo so mono oui tam so kangela kana teni na no finga tam so zo na makambo wana na motema te mais tellement kaka o lakise ki mukolo mo boy maman aussi pouvoir likona et aussi pouvoir likona bongo bateau moi je pense que bateau ba finga bateau en tout cas batika il est grand temps ya otika ya ko bongusana bateau belé parce que on ne sait jamais tant les bateau mo kufa bi que année au 2017 19 niveau bibembela na ba proche de biso na ba membre ba famille na biso de bazo kufa non na mona boyete baliyo bate belé tenga na monique vanité to bongisa internet des églises kande baloba na mais changement de sur internet ces églises c'est ça pour la bateau ba les églises mais bateau biso ko biso te bi internet ces églises église c'est que sika e kimia bon poni les tous autres ba problème so to mutaku fait mutoke na luka poni sur les églises c'est que so bateau ku fait ba kenda raté toto mona fifi azoki matanga bateau belé bazala ko pas fifi siwa parce que c'est la famille. Bien que ma fille dans la salle à cache, mais c'est la famille. Et bien qu'il y a des problèmes, tu as quand on était photo, qu'il y a des consoler pour mutu soit zole la mutu soit moni quand même à ne ba et puis c'est fortifié à sous mutu. On va mettre ma solo l'indicier. C'est la famille. Donc ça ne vaut pas la peine. Oh Monique a continué au finga, oh pas Monique qui m'a quand même surtout le non sur la émission que non, on a changé de comportement là et ça l'a bien. Mais surtout ça là ton bois qui est comme fleur. 5 000 abonnés, BMTV, au travail, Kayo, mon côté, journaliste. Ngamo na so da yo evi. Ngamo sa ta ina ngamo no sala. No travail ka ngamo mais bien que abonné na nga chéri on a le baba abonné chéri ba tomboki, na nga te fina engagé pe quand même matamu. Non, ko za motema makasti. To comment banga no chandani. Est-ce que on ko chalo ba finga ngate on a le sala. Vous comprenez tous ça besoin pour biso mon nga lo banga na télévision na kuta ba Gisèle Fouy na biso yebie Gisèle Fouy na kuta ba Nicole Vanga na poto landanga na kuta ba tout vraiment belé oh biso to yaka tous na ishoko parce que ngala ishoko to yebana ya lelo te ya kala biso bana mikie to yeba to ya luka misala ba to kuta na mikolo ba fanisa ba pese biso chance au moni Gisèle Fouy moi ça na fongo na motema ayambanga
ayambanga singa non na moni mona za mayele a travailler na kati azana grande émission bané ko animer za comme longo samedi bonheur voilà donc ça les émissions moi samedi donc samedi et samedi bonheur na kati ya samedi bonheur ana ne ba pesa nga tranche ezalaka planète dans ça ba de la semaine apesa nga 30 minutes à kati émission na ezaki de GBL nane émission ko longo la kati émission Gisèle ko comme émission nango pour dire que nga mikolo ba pesa nga chance nga pe na tourna fona pesa chance nga ba jogi temps ko la kisanga ya ko bimisa nga pe na tourna nga fona bimisa ba produit nga qui vraiment na question mto c'est l'émission on a pena que o écriture à Binez parce que notre présentable émission vous tabi que Binez a présentable écriture neza tant dans un M sous deux ba na to trois na encadré bon bima écriture nga et ça là quand même bien alors on a baki on recruté. Hein? La porte est grandement ouverte, donc recruter. D'abord, nous avons respect, nous avons besoin de travailler dans la baie. Il y a YouTube, il y a maquillé l'été. Il y a besoin de former. Il y a besoin de loter. Il y a vraiment besoin de loter, mais il y a quand même des bagages. Oh, attends, on a des questionnaire na papier. Ok, donc, on présente mission, on est là, fruit moi qui toque. Na limba to bongo onga mona banda na bongo 0 na l'accès koto ba tuna ba bimisaka sous question boy ba ke dans invité boy po o bimisi vérité pour éviter ba problème non pas pour éviter ba problème là ça besoin peine apprendre batou na limite moto déjà c'est bien besoin l'accès musala moto a yebité na banene dans le néandé kapé ba l'accès ngai bongo. Oui, merci beaucoup Hermas Tadi to comme na suka un message na ba nyonso balingaka yo na bambote nyonso a besoin à côté na canal la Binez Mbembo à Salande. Nous sommes à besoin côté na canal dans les pasteur betara YouTube na BMTV numéro na ngeza déjà normalement soit à l'équipe Arbino. Dans ça ben besoin moto yebine loti. Yebine pene loti. Na banane dans le nez pour la comment fort ou forte. Normalement que oui na c'est musala. Que na moto mo déjà c'est ça yeba non. Na li bato baza dans le nez nga na formé bango na pesa meilleur na pa na bango et ça la vraiment bien ta l'autre lobité ba ko témoigner nga et ça quand même bien et ça ka lokona sa carrière na sous kaka et baksa malisusu na biographie nga donc c'est un peu ça donc et ça vraiment bien makasi bokanga ba téléphone mais ça vraiment bien makasi merci à bato surtout balandi biso merci à CL News ya Christelle Lupongo mamu Christelle Telema boni sale la biso ta émission ya analyse ta émission ba conseil ba maman ta ba conseil ba jeune fille et ça biso bien olali trop bien que bima la émission biso ba surtout na ba question tikela bana yo siko sele so biso ta ba conception ndeni mo ça va dans libala ndeni ni mo ça za la o tiela biso na CL News et ça biso vraiment bien makasi merci à Papine Zola Messo motema ya Christelle la Rose Lupongo et ça biso vraiment bien merci à bato surtout balandi biso et puis conseil o ko komela en tout cas à pratiquer et vous allez vraiment bien pour na musana biso kaka et que de boso pour si tout monde que tout monde maman livre ben ça ba jeunesse ba kenda Lubumbashi c'est que batala biso c'est que ba compta biso alors pour tous à la paix ba meilleur il faut tout tambola paix bien pour lobby un jour cop ko yo la terre première dame Lukio au lieu à moi quelque chose mais au lieu on a besoin de peut-être son moyen kitoko voilà ah mbote ngali ngate so eminga ba na boka bato. Merci beaucoup à toi Binez Mbembo Babi BMTV bo s'abonner kakande boye belé bongo et ça lui plaisir parce que l'accès vraiment mousaleza parce que na écart à 2 mois seulement 5000 abonnés c'est vraiment beaucoup. Félicitations à vous ma sœur chérie. Merci na baino sobozaki belé pour Nolanda biso merci à Rokar Miesi merci à Claude Kalala, merci à Peter Tondingi, merci à vous tous, Ferry Kamalova, Papa Nadjiji, merci à toi, merci à vous tous, je vous aime beaucoup, Papine Zola Messo, merci à Ramax Tadi pour les images, et merci beaucoup à toi Gola Mayala. Je vous retrouve à la prochaine numéro, restez branchés sur CL News TV, vous ne serez jamais déçus. Bye bye.